Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connecté sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission sur votre canapé. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Merci en tout cas. Merci énormément à tous les abonnés fidèles qui sont là une fois qu'on a posté vidéo. Ils viennent là pour commenter, pour liker en tout cas. Ça me va droit au cœur. Merci en tout cas. Je vous love, je vous aime. Ah, on a Elibino live vous a somme. Mambo Bimi Awa, Mambo Amida Chatir, Mambo Kofi Olomide, Mambo Jibem Piana. Aibo. Donc Mambo Bimi Awa ya somme. Mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Bolanda live au Tina Suka. Oui, yesterday, Nachela Kibino, vidéo ya Sandra Boudimbi oya lobby que maman Denise atinda ki Amida Chatir akende ko étrangler qui s'agissait Mpela oza mbanda ya maman Denise toyebi que no abota na président bana mibale. Alors jusque là tout le monde va voice parce que biso mingi il faut ton dima quand il y a de voice toyoki nde na yela bino ba vidéo boy na cheli bino moko boyoki mais jusque là likambo wana tokoki kondimango facilement te mamboye na toile ce n'est pas biso de to créaka parce que je reçois des appels, il y a des gens qui me disent oh ba ça lokola ba menacer o te bino botika kombo ya mutu boye te ngana bisi bon ngana ba intimidation wana ngaite s'il vous plaît bon luka bato yo ba publier ba audio na ba réseaux sociaux ce qui est comme déjà publiquement, ce n'est pas la faute des gens, de nous qui ont eu ça sur les réseaux sociaux, sur les TikTok. Il y a beaucoup de pages TikTok parce que alors, balandelande muto abimisi ba vidéo wana s'il vous plaît botika ba intimidation botika ko bangisa biso elo morote parce que biso ba vidéo wana to zwa kango donc place où tu vois ne bino faut bolandela. OK, alors non chez la bino vidéo boyoka mambo somo ebimi awa somo bolanda tina suka parce que vidéo eza tellement moulayi bo makambu o ebimi pona mida. Il y a des gens au bayebi, il y a des gens au bayebi ko fiolo mide jibem piana. Qu'est-ce qui se passe au juste mambo yo congolais a ko expliquer vie privée na yo ko le kayo moko. Tous les radio T en tout cas mes amours sans plus tarder tolandana no live oyo boyoka mais bocha ba konto na mato était s'il vous plaît mato eza kofungwama. Alors sans plus tarder let's go. Tango ba mindele basalaka penda oui sikoyo ye aye ko zemi akanisaki indien aza mundele kala tango tozokola to kanisa ba libanais na ba indien baza mindele or que baza ba mindele te. Ça c'est vrai. Allez aye ko lokota zemi ya tata wana komone zalaki Papa Google oui. Pardon. Maman bida aza muyombe. On a déjà aussi. Aza mutabandu. Muyombe te mutabandu. Maman bokola ye aza mutabandu. Moi ça. Te na oloba mama bokola ye te na lobi mama botaye. Mama botaye azali mutabandu. Botaye aza muyombe. Wana muyombe wapi? Aza muyombe chela. C'est faux. C'est faux. Tata na ekombone nani? Te na Tonio kaka. Tata na ekombone nani? Chaboudine Chature. Wana okosi. Tata na ekombone Chaboudine Chature. Azalaka nani? Azalaka nani na bane 80?
okomemanga na débat wana azalaka magicien zela papa te tikala na débat mama na okeno na débat po yo mutolingi débat mais oyo na débat okoti na débat papa wana ozokosa makambo nazokosa ozoyoka yo ozokosa te yo siko loba bosolo na yo loba bosolo na tige loba naza na besoin na peso mama yo za munoko kotoboka ou bien nini mata siko loba bosolo na yo loba bosolo to tige loba te ngana ko continuer te yo loba bosolo non papa ndeko mwasi yo sala dissertation na classe te non yo olobi ngana contredire te na tuni yo o contredire ngana za na débat na yo mais yo loba bosolo bato bazoyoka yo loba bosolo batikeli yo maloba loba bosolo batikeli yo maloba Google ozo informer le peuple sur des mensonges mais loba bosolo loba bosolo mama loba bosolo bonsoir bandeko bonsoir Google oui ndeko Google oui ndeko soki babenga ko Google en tout cas limbisanga non so babenga ko Google parce que oza na information ebele oyo emonana ezaka solo mais soki mutu moko akoti doute na likambo ozoloba ntango yo oza sur na yango tika ndeko wana ameka koloba mais natiki ye aloba ndeko natiki ye aloba nalobi na ye natikeli ye il y a 3 jours pardon il y a 3 jours tosololaki na yo il y a 3 jours qui na 3 4 5 jours na bisute robeta lisolo sur Ngeleka sur Tchesescu sur Pinochet et vous avez commis une erreur ce qui est normal obi que Pinochet nde babomaka ye mobu sa kombi a divisé image wana mobuta sili non bisika wana tosololaki nango te Pinochet pinani tosololaki nango tolobi non ezaki Pinochet te ezaki Tchesescu est-ce que vous se rappelez non wana na yebi wana tosaki tozongaki non attends toye kobeta lisolo ya Ngeleka Kengeleka ordre national de léopard Ngeleka nayebisaki yo Ngeleka azali vie na ngai ya quartier na avenue Zwawu numéro 152 pembeni ya Tedi Kinsala Ngeleka nazoloba no Ngeleka aza na bana misatu Chantal Ali na Luboya baza ba petit oyo nga na bokoli na quartier nazokosa yo te Ali aza na Belgique asala studio ya musique José azaki mwana makangu alaki mwana makangu nga nazobetela yo aza mwana na ye me nazobetelo masolo nazoloba no masolo José kutu pe akola na oza respectueux na niveau na yo ntango likambo ezali motu mwa azobesa toyi koyeba nyonso te nalobi mama oyo mati alinga loba makamba mida nga natikele nano parole aloba makamba mida soki asilisi bonga nazwa parole te nga na olimbiso te yo mpe soki oza na mwa maloba koloba napesi yo maloba loba papa Google aza poli franchement ngai malobezaka bomoni mabebele bozoloba wana eza normal eza ke bon soki amida soki première dame pour les autres parce que nga aza ni première ni dame pona nga aza ni première ni dame aza première dame mon cher ko sere makambo aza première dame Google ndengo za wana ata lelo toza kosolola toza kolia tokomela lobby soki yo mati okomi président de la République okomi ezala bato musufu tika bango na ciment tu peux pas amener tout le monde na place oyo komi nango alors soki azo mabato bazatangaki na première nzela nano nani bosela nano ndeko asakolobesa nani nani asakoloba mabe mutu azoloba likolo alati ekotya mwindo oui ezalaki ngai na bi botika Google aloba na yoka histoire même si eza ya fo botika aloba kokata ata mutu boye na bayiboloba bokoka te koloba te botika aloba toyoka te papa na biso Google loba papa loba mais non bango baye lokola bavoka ya mida yango natikeli bango parole baloba pona owela nini nasuka na tozwa coupe tozwa
toto kozwa médaille pour na Mida non nga na yebisi bino ke mama Mida azalaki mwasi ya ndumba Thiel omoni ba Thiel bandoko benga ba Thiel papa Mida on a panel Zela Mukie pardon malamu ngala okitana na musala na kana pose 10 minutes Joa maloba mama bonsoir tout le monde papa Google oyema ka musala kana ngo simple Amida la procès na ye na normalement il y a hors sujet par ma école Amida il y a hors sujet mais Amida la procès na ye maman on est là bêta procès Amida alobaki azam ta Congo central na monoko Amida yemo Congo central za bandunduté Congo central za ba Congo donc yona ngaka na loba bêta kaka la Google procès Amida tanga c'est na landa yango Amida aloba pe ya solo Amida mutabokolie ezali mama ya muyomba za mama abuti ete mama ya Mida za mutabandundu openda abuti ya bimisi na mokili wana nga na pesi bino information na bo vérifier au lieu que tout ça la ba débat donc awanga na ekolo na ye na lobi awanga na ekolo te bo so mama abokoli obenge nani azaka mama obenge mama abokoli Amida za muyombe mama aboti Amida aza musuku mutabandundu. Ok. Ngapena exam de bandundu. Maintenant na yebisi bino kaka bo vérifier information yo. Amida omoni ba leki ya Amida. Na ba yaya Amida oya pembe poso pembe ba eko sola ka tanga ko mukolo. Est-ce que ayeba na bango wapi? Tata wana zaki déjà homme marié et puis azaki magicien. Azaka na boutique ne moko na Zando mais azalaka magicien. Azo bimisela bato ba pigeon na ba classe. Biso tozo benga ye Agrippa. Kombo to pesaka ya Agrippa akana nze moko soka yembi to partager to beleli Agrippa abimisi sardine tapoter partager osomona. Alors Jibem Piana depuis jeunesse na ye azaki complexé ya basi ya pembe oto na Adolphe Dominguez azana bomoi Jibem Piana azaki complexé ya basi ya pembe Jibem Piana zoke na bon marché parce que bon marché zalaka mingi bano ba portugais batikaka bazaki mingi côté bon marché basi ya pembe eza complexe eza baguna ye papa bongisa ya baguna na golo baba guna ye oui osuka na ngope ayo kozwa leki ya jekoko oui eza baguna ye pembe kaka moni ayo kozwa leki ya jekoko kuta pembe ndeko moka matibo pese parole. Bonsoir papa Google. Bonsoir Mambozoloba eza bongo papa ngana koti poka na affirmer mais nazana boki tsangate papa Google ongonia toyebani te na ba live mais toyebi peut-être ba vie privée ba tumisoso na pesi okaka nzela loba mambolo ba wana eza ya solo. Alors omoni Amida na ngai aza mutalambela Amida na mobali na ye ok donc na suki wana nadhana na panel nadhaka na paloba po bato balingi na bango kaka tembe na petit moko mukie ya 26 ans aya komo finganga alobi apesa nga numéro na kosala eloko te nzambe petit na ngai petit na kosala mpe eloko te mpo na kosala mpe mabe te mpo na koyi kobebisa fi na yo te moni yoloba na yo omoni mokili il faut to pesa na ka respect ata tozo beta masolo tozo melesika moko so mukolo aye mukolo soka aye otelemi otikeli mukubu avanda ko papa Google ndengwana papa Google ngam tuna ya millionnaire no voilà loba oui mama matonda nalingi na kota kuna tikaka na 5 minutes na kota po malile eza na ngote ya journal lelo eza na omwa bien par rapport à lobby papa loba bande ko fo yeba ke papa Google ngam na yambi na honneur so papa Google azo continuer ko loba na mama faka kata pona mwasi na ye parce que Amida na départ oui azalaki na ba 18 ans 19 ans Amida ayebanaka na Sylvie Mampata ndenge nini bato mingi bakanisaka ayebanaka na Sylvie Mampata na IEC mais non tata ya Amida azalaka pire petit ya mokonfi ya Sacramento ya papa na Sylvie Mampata mvunzi wana mutu abanoko pesa papa na Sylvie Mampata pe babiloko ya baindien po père wana azalaki deux fois te peno otie te mbomoni yango
Amida déjà bayebanaka kala na Sylvie Mampata. Mais tant Amida yeko soit diplôme d'état na yeba commissaire na ISC, bisika siko bayeko kutana na Sylvie Mampata. Mais bazaki bata misala mabe po Amida lingaka soit lokola mama na ye ya Kindumba na ba diplomate ya ville. Amida na Jibe Mpiana bakutana na kati ya boîte. Et mutukutu alingaka ye mutaliboso yaraka Weranson. Deuxième rendez-vous nde Weranson abia petit wana tara basi ya pembe balingaka bambongo mingi. Nde Jibe Mpiana yeko récupérer. Ozomona. Donc Amida nenga zaliwa. Papa Google. Nazoye bisayo ngai père leki nanga eza Mutubile Santos. Mwana na liboso komene nzibu de Nazareth asaka na Israël. Père Petia mo confia ya Jibe Mpiana depuis kala. Biso tanto banoko vanda boye moi ma ya na Paris to fa na parler tozolia tozosola na biso masolo so solo laka. Bo sola na bino masolo bozolia bozoseka. Masolo ebele na betela kana ngapa ngo batute. Zomona na betela kana ngo pe batute. Na sala émission moko ya mwana nsuka. Émission ya mwana nsuka na sala ngo 815 000 vues na 2 jours. 815 000 vues na YouTube na 2 jours. Natanga ba commentaire na langa moko na lande émission ngote na otanga ba commentaire. Ba mafinga. Oh ya mama na yo ya tata na yo ezaka ta ba 250. Oyo penda ke zakia mon cher makambo lobeza ya solo zakia ta ba 350 000. C'est déjà bon pour moi. Na roya te pona kosela mutu makambo na ogagner loko mokote. Ah oui, c'est ça. Na ozwa loko mokote za pe bien te koya kolobela mutu makambo alokuta. Voilà. Eza bien te. Omoni na betela gibeno lisolo ya ba mapasa ombana shako. Na ebisi bino makambo ya Sylvie. Na robetela bino pe ndenge nini Jibe Mpiana na Koffi Olomide bakangama binemi. Na ebi makambo nyonso wana to solo rango na bato baza pe na batakati. Eza teke batalibanda. Wa bozo sola pe ngana naza journaliste. Boka solo wana matina panel naza nani? Naza journaliste. Nasaka ba analyse, nasaka be mission minene. Oyebi yo. Alors donc na oya te pona lo balisola lokuta poso porter nga plainte na remema be lema o ezo lakisa ke likambo na loba keze ya solo de A à Z. Ouais. Ne siko nde kwa mwasi wana lobakio mama Amida za muyombe boye na boye. Na yebise oui. Mama abokoli aza muyombe mais mama abotiye aza musuku mutabandundu. Po Amida bango Amida aboko abotami entre Lemba na Ngaba na Pont Mungulu pona bosa ningu tu balabala ngo. Zaki numéro 25. Papa il a numéro nyonso félicitations. Mais na zoe bisoke na yeba ki Amida depuis bu mwana na ye. Depuis bu mwana na ye. Ngana botami na Kimafiki na Lemba terminus. To bane ko sambela na église catholique ya Lemba. Amida zalaki ange na biso na ba sketch to bane ko sala ya Jésus Christ. Amida zalaka ange na biso. Bande ko ba tapoter bo pa. Na bi Amida le rote na bi Amida. Biso ko tu tanga kala to mona Amida mundele. Amida tanga kala to mona mundele. Na pesi mama nana botepa azana Lyon ayebi masolo yo. Azapeka so moni lokola Amida. So moni okanza kuta Amida nana botepa. Donc Amida ye eza makambo te ko Amida asala comptoir tanga zaki na Jibe Mpiana. Comptoir à diamant. Donc grand comptoir à diamant tekaka déjà diamant tanga zaki na Jibe Mpiana. Papa Google. Oui. Faut qu'on dise Amida. Amida c'est une travailleuse aussi. Bon on est à Kamon Alligator. Na zolo banayo Amida zaki déjà na comptoir ya munene ya diamant. Te faut que ça va congolais pe congolais pour na yeka mbongo euta na l'état. Mbongo Amida euta na l'état te. Oui. Papa Google na yo tunoka question moko. Rambo tunoka lobi ke Koffi alinga mwana Amida. Eza ya solo be lokuta. Eza lokuta.
Kofi alinga mwana Amida te. Ezalaki Kofi ndako jibe mpia na oyo jibe mpia na vanda kawana ezalaka ya premier ministre moko ya kala periode ya Mobutu. Jibe nde asombaka ngo na maboko ya premier ministre wana. Siko akomaka na diagonal na Kofi Olomide. Soko bimi libanda ya Kofi ozomona porte ya jibe ya mwana na se. Siko bana ya Kofi tango bazalaki kouta poto na mama na bango baza koya basakanaka mingi na bana jibe na piscine po Kofi azalaka na piscine. Alors jour moko jibe azalaki na ba masa na ye na parler baza kolia ba komela bana ba babi o papa bana ya papa Kofi ba ye ba uti France toke ko sakana bango jibe bio d'accord bondo sakana ba keipa Kofi bakuti bana Kofi na piscine bango pe bakoti na piscine na bakaliso babani go sukula Kofi aye akoti na mai akomo sukula na bana na ye basukuli pe babetani ba ballon basakani bana wana pe baye na bakaliso na bango bazokota oh siko jibe ateli bango bi oh mais bino bobe boke sakana e komi suma kama mai nengeni oh non toke sukula parce que ba didi son ba kina mai na papa na bango yango biso pa oh ba mo jibe atelemi asiliki abambi vera whisky azaki na maboko na mabele abi me boke sukula na tipo wana simba bana or que bana mai bazaki wana bana mai bazaki ba Mr Jibe ba pe batu ya Kofi jour mo bakuta na Kofi ba betele solo bi ah mais mon pao obi mutu no mukulu asilika makasi yo nini okosukula na bana ne na piscine boy na boy ah ba muko Kofi akamwa bi oh tikulo babwe abi wi mukulu asilika bamba kutu ver na mabele mbala moko sala ke Kofi abendani or que Jibe kutu ne déjà kangisa ki ennemi Ojiba sele ba calcul moko ya likambu pe ezana ngona preuve te. Est-ce que Kofi asalaki ba touche na bana Jibe? On ne sait rien. Po bana ne moko pe ba na piscine. Donc ezali solo moko yo ni Jibe ko yiko bango ni Kofi ko yiko bango vraiment boye au moins que ameli masanga lobi yango me ba témoin oyo bazalaka na scène wana na ndaka Jibe bazati lelo bakufa te. Eko sala sikoyo makambo wana ya Sylvie tango Sylvie ayaki libala pa ya Jibe na nenga kendaki balobi o Jibe Sylvie akimi na ndako libala po azuizem ya libanda e Kofi siko amoni yango lokola ta ya revanche ya makambo Jibe aloba pona bana na ye asaleli Jibe Sylvie wowo Sylvie papa nani Sylvie akumbizemi orke Kofi azalaki Kofi pasaki nena Kofi azalaki ne pena ba information ya malongate bosomon Zoma Kofi pas agine na ba information bien te ya makamba Sylvie na Jibe nini oyo mbwakela komoni Kofi abokeli mbwakela ko Kofi kanda wana o ndenge Jibe afinela e bouton etikala na motema porque Jibe asilika ka pona ndenge amona ki bana bakoti na bakalison ba ucho sukola pa Kofi ke Kofi pas agina kati ya piscine eloko Jibe asilika yango wana nzamba ngotia CV wo ozomona ezana ngote ke o Kofi adraga mwana Jibe lokuta bana na baki mike baki ba 13 ans baki una mabele te ba 9 ans ba 8 ans ozo comprendre adraga na ye mwana te zaki makamba piscine ba témoin ti lelo bazali ba témoin bazali ozomona ba témoin bazali alors eko sala ke tango asali nzembo wana ya Sylvie Jibe lokwa bande ko sola bien na Joka abengi Joka basala video moko bo alobi Kofi papa gwe pasara kutu tata na ete maman na ezali Nigérian Sierra Leone donc Kofi aza ni congolais de père ni congolais de mère Kofi asomba bama puta ebele ya ba super soso ata ba 30 maputa kena na ngona lemba po mama ami tanga banda koteka na osho ya banda na kofana na lemba na famille na ye mobimba Kofi siko azonga na lemba kuna akeko kabula ba maputa ale asali video ba mama na ba témoigner que non Kofi akoli awa abanda kutu kobeta bale na terrain na biso awa donc Kofi mwana na biso nde moni makambo wana ennemi wana depuis des années bana wana bazaki bana mike ti lelo Jibe atikala kolobisa Kofi ata mokolo moko te siko mabe Kofi asali ayeko ya na poto abengisi ba petit na ba journaliste atie question wana ye moko mutakomaki question ngo po etungisaka pe mingi question etungisaka mingi ye moko akomi
Yemoko so répondre ango Yemoko akomaki question to ebine ngaza journaliste na ebine ngesalamaka. Yemoko akomi question na yeke. Na ebi borwana. Botu nanga bosikoyo siko mopao yo ndenge nini na petit na ojibe mpiana lelo bambule belé na sipe de 24 ans moloba na kate. Ngape na yokaka ndenge wana kyo na lingaka mwana na ye. Lokuta sujet wana ezaka makamba mwana te Kofi atikala kolinga mwana te mwana wana na ba ane wana zaki mwana muke azaku tata na souvenir moko te ki asukulaka pe na Kofi na mai azaku na souvenir moko te likambo nde ya munene zande tata na ye Jibe Mpiana asili kaka ndenge Kofi Olomide asukula na mwana wana na bana wana mibale na piscine po azaka basaka pe bangu mibale te baka na bana ya Kofi. Po eloko etindaki Kofi zela na katawa zela na katawa. Bonsoir Google s'il vous plaît. Bonsoir maman mais c'est Google oui. Avec ozoloba olobi ebande lo bandaki bien mais na katika to bebisi makasi ebando bandaki très bien ngana pile petit JB ngana pile petit JB na zana ba clip mambo bele abebisi a partir na ndeni loba ponga faut détailler ça que petit JB na ndeni na pesa ona no so tali na clip zela so tali na clip ya ale dizoizo omona ngana ata chemise jaune nazaka parmi ba bureau na etamba mbo bureau bandaka za ive na za nayi jibe bakutana na mida na boîte te bakutana mida na boîte te amida tikala kozala na comptoir ya diamate amida tikala ko sa kindumba te eza masolo lokuta jibe azoke nekotala mida na tene de la Gombe amida zaina ba 14-15 ans jibe tia mida na ndaku très donc aza ondele kuto zana ba 17 à 18 ans tanga kotina isbai na ma campagne et bandeli on a bi mais c'est Google ba nekolo ba bien mais makamususu azolo ba musubente na rotunoka question moko na rotunoka question jibe na mboera makambo jibe na Kofi ezape makambo ya ba 24 ans passé te c'est pas 24 ans passé zela 10 ans passé soki okoloba nga naza président te na ekosala conférence de presse te soki olingo matana panel oza pe na oya yo likambo koloba omati olobi mais soki oza na eloko te Jibe abwaki Kofi na nzemba Patrick Bologna ça fait 24 ans olobi nalobi soki boza pe na makambo koloba bolobi elo ngalo banoka ke Jibe abwaka Kofi na nzemba Patrick Bologna ebonga ki obwaka ngana ata na eza 24 ans te 24 ans. Attends. Nalobi Nzemba Patrick Bologna ezali Nzemba Patrick Bologna ezali 2001 esali nango ba 8 ans non esali ba 8 ans 9 ans papa l'équipe même pas 10 ans papa ba 2011 2012 ba uti ko yema na kalatawa mukula yemaki oh là Vera mwa yimbi pe Patrick Bologna oya abwa quand même Sarkozy non Sarkozy qui n'a pouvoir quand est na Obama na président ozaki na wana ya Kabila et tout ça là na Obama na Sarkozy voilà na Sarkozy mais oui non c'est bien on voit na France boye ba reine ya Sarkozy qui momani c'est entre 2013 2014 2011 papa langa 2011 2012 mais oui c'est ça tika koloba makambo yo yebi badati te Hollande a eu pouvoir na nini zela Hollande a eu pouvoir na nini anenini Google papa Google na ebisho bien ki Hollande François Hollande a eu pouvoir na anenini papa ozo maîtriser ce thème na lobby François Hollande a eu pouvoir na anenini question na Tonio 2017. Non, François Hollande 2017. François Hollande. François Hollande a venu pouvoir en 2017. Papa dis à Patrick Bologna en 2011. Non, Macron mutayo en 2017. Na botaki mwana ngana bakoba pero wana ayeli yango bien. Non, na tiki bino parce que ezaba débat moko ezaba débat moko tita mozo banaki François Hollande a eu pouvoir na 2017 donc boyebi année au Sarkozy a eu pouvoir de
O baby sine na suka ne na lobi oloba ki na bien mais yo pe mutozo loba yo pozo makambo zo loba wana ngana zala na kati makasi je mususu biso to bando kende na tene de la Gombe na Vitara mu vie mukula zala na Vitara mo boya vert des portiers to bando kende ndeko ngana yebisiyo na yebisiyo ke na tuna ki o question ami daza na aginin Amida 2012 François Hollande a joué en 2012 Amida aza na aginin na kopesa yo talango Amida was dans les quarantaine aza na quarantaine te ndeko na ngai koyeba histoire mutu autre aza na combien omoni ko oyebi age Amida te Douglas yo kasi yebisanga te papa to sola oyebi na exactité tozo solola te tozopesa nde bato bazolanda biso masolo ok akoza na baagini nga ozotuna nga yo mutu peti ya mokolo penda papa yebisa biso ti nayebisa o ndenge nini yo na nga nde tokoyebisa bato bazolanda biso nga nayebisa so ndenge nini bamataka panel mpo yoka moto aza pembeni na yo te bamataka panel mpo yo zela na opeso maloba zela na opeso maloba zela na opeso maloba nalobi boye likambo te me nalobi boye nalobi zela na l'action ndenge bamataka na panel so mati na panel elingi koloba ke yo sikoyo koma oloba na public eza libanda na panel seke oyebi ti na panel te seke oyebi ti na panel te panel soki olingi oyoka bazalaka na se soki omati seke oyo kolobela public na mati parce que naoki makambo bande koloba ezalaki yango te nga nayebi yo soki Amida eza ebele Amida oza na 50 ou bien 51 52 soki yo boya yango ndeni yo olobi ke oyebi date pesa date opesi date te Amida na juin azokokisa 49 ans d'âge jamais aza 50 c'était 50 année passée 2024 aza mwana 76 oui vrai âge n'est pas mwana 76 mais papa Google place lobai ke nzemba boloni na 2001 ezaki yango te 2012 Nicolas Sarkozy premier mandat na ebande de 2007 à 2012 nalobi mandat ne yo ya na 2012 à 2017 non 2001 te nalobi boye nalobaki nzembo boloni ezaki 2001 obosani papa nalobi yo lobi 2001 nabi 2001 Google nalobi boye ezalaki entre 2001 et 2009 pona âge papa Google a raison ba âge Amida yango wana ba âge yango wana parce que biso to bando kende na bi 40 te na lobi 40 non j'ai pas dit 40 ans aïe ba 40 non ba 40 te bande ko bota peut-être avec la famille mais on dirait pe bato musu bazana bango pour Amida ndenge nazomona e ba to na contre ye mais eza on nini yango nanu o ngana kopekisa yo ozala pour rien yo mutoliaka no na sima Amida ngana ozala penda contre yo salaka si sommaire ya nini ya live Amida salini na lobi na yo mutoliaka na sima Amida nani ya kero ngana ozala contre yo nini poda sommaire na oloba peka na ebite Amida saini to sala débat Amida zakinsekwa Amida collaboraka na ya kero OK Moka bato souffrir bekole ezate basenya bazo souffrir bato ba souffrir bino bokene kanga mutenten mboka Kongo eza bien te kasi Kongo la komanda ngwana akoma na ye onga mutamida Google président za na mboka wana azosala makambo bato ba souffrir olobi eloko te ozana na posa koloba te mais loba na président binoti Amida gouvernement mboka wana kitse kwa vazi Amida gouvernement mboka wana bo président bino osani na mboka wana bande kototika papa Tonton Douglas calm down de bangle balobaka kitana yokana no papa Google azoloba te non calm down de nini président ye wana aza musale zo salima le discours lelo mutamba oyebi ba pekisi musicien moko aya émission te na kwiti bakuluna bakoma ikobanga
bakuluna babangi ba iba oboma bango président lobby lelo lobby ki makamwana ezate bakuluna ndeza boyeba ki lobby. Merci beaucoup, j'espère que vous avez suivi jusqu'à la fin. Molandi binomoko boyoki la façon dont Mamwezo Kende. Oui, vie star is a easy te. Cause la star, it's not easy. Donc, il faut s'attendre que ça na bateau bayebi yo, bayebi vina yo, bayebi ndengo kola, bayebi ndengo liaka, bayebi ndengo melaka. Donc ba koki ko expliquer au vino ko leka yo moko. Toyoki histoire ya makambo ndenge leki. Makambo amida Sandra Boutimbo yeli biso likambo amida parce que makambo yo moi so bakangie. Il faut normalement aller la biso ba preuve. Normalement il faut soit ba preuve parce que yo okoki ko accuser batute tant que tu n'as pas de preuve. Ba audio o alobi maman Denise atindi jusque là tout monde non ba audio parce que ba audio mususu to yoki mais jusque là oyo ya oye auti koloba to monité boyo ki ndeba expliquer bino vie amida c'est normal c'est une femme battante ba te belé bakansaka zwimbo ngana pouvoir non maman amida o banda ko yemba depuis longtemps biso to ando ka ba kombo kala mida asala comme parce que papa na ye oui c'est vrai qu'azaki nganga mais azaki mutu moko azaki déjà na mbongo ya makasi bango nda bazaki déjà makila commerce ye moko déjà banda commerce kala tongo lelo oyo c'est une femme respectueuse qui a beaucoup d'argent. Bato bele bakolobaka mbongo na ye mbongo na ye eza mbongo ya Congo te eza na mutu mususu akoti pouvoir azape déjà na moi mbongo na ye na mbongo a pouvoir et bakisami lisusu. Alors moi je suis pratiquement à la fin, j'espère que to solo li presque nyonso to lobi presque nyonso boyo kibino moko les amoureux de Bibi Shombombo officiel ngala oya la bino ka ba live ba information to partageant together na bino OK ba live et ça ba différents points de vue à batu et on a yela bino mingi ba live pour boyoka ba divergence et ba idée à batu. Alors merci beaucoup en tout cas, merci à vous les amoureux de Bibi Shombombo officiel, merci na ba like na bino ba commentaire na bino ba partage na bino. Tu as besoin de ça l'autre promotion il y a l'autre na yo publicité, il y a maison na yo, il y a shop na yo, il y a business na yo, n'hésite pas surtout de me contacter avec les numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. En tout cas, pour ça, tout travailler en collaboration, n'hésite pas surtout de m'appeler. Merci en tout cas, merci à tous les abonnés fidèles au Bazara toujours. Une fois que je poste une vidéo, bayaka pour na liker, pour partager. Merci énormément. Na binobo continuer toujours comme ça la bongo. Biso peut continuer koye la bino ba information. Alors we are together. Restez toujours connectés. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% News et Analyse. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibi Mbombo officiel. Bibi Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibi Mbombo officiel is the best.